ba audio comme robima ba audio et comme robima eza somme eza participer ma kati na mitema. Alors non tu la bino audio oboyoka et puis c'est passé audio liboso non tu la bino boyoki de ya janya zoloba to développer une émission na biso awa ba abonné intelligent et puis non tu la bino audio ya maman na biso azo expliquer makambo pe mibali basala. Pour la minute mibali baba santo mibali basi mabe mais faut il y a aussi des hommes au ba torturer basi. Il y a aussi des hommes au ba sala basi boye au biso ba congolais toluba boye konyo kwa bazali au mibali ya ba ntoki bazali kudia soso kudia maki. Alors ce qu'on s'abonne dans tes quota abonne-toi au repère de l'oroté et l'ongolo mongo na banque té. Ce que tu linga pega like na vidéo au repère de crédit té, au repère de mongo té, au repère de téléphone té, au repère de nayo eloko té. O chelinga ka like. Ce que okende na yo okeye. Mais la ndika émission ke o che like té. Elonga na sengo ka yango na sengo code té. Tenga na sengo code té. Amo ke yo moko za na motema wana yako ya otindela nga code. Menga na sengo code té. Elo nga na ko sengo saka chelanga ka like. Otali vidéo oche like esili. Na kalande ya tozalaka obwaki mutu. Obwaki mutu be nani boy na London. Rebecca wa China Allemagne. Moi c'est kitoko moi ça pembe. Et puis que Rebecca moi code yaka. Mais lelo o mamba code za kalisu te wana zaka kala. Siko lelo code zaka ka chelanga like. Otali publicité. Nde yangwana. O perdonner. Merci beaucoup pour la compréhension. Na ebi ke ba abonné intelligent et sage awa mitu esalaka. Merci na like ochelinga na sepe na makasi nzamba pambola yo. OK? Alors, ceux qui n'ont s'abonné te salango sikoyo abonne-toi quand dans tu lo basikoyo partage, commente la vidéo. Alors to banda sans plus tarder. Abina bingana na ndako kuna nje asumu bala sika. Azo so ala banda na ye mwasi ya mutango ya zui. Kwa ngala ta. Abina bingana na ndako kuna nje asumu bala sika. Azo so ala banda na ye mwasi ya mutango ya zui. Kwa ngala ta. Nabi bonjour ya jani. Ya c'est comme musique déjà le problème nini ezolika. Ngai on les problème na yo te. Neme ya ngo siko yo kedi wapi. Nazanga kimia. Yeso ko pege nazanga kimia na ono bana yo. Na côté vraiment on est dans une espèce de affaire zalaki. Donc elle passe ma casse. Nabi ya jani benga kinai. Mais bien qu'il n'ait pas choix exact, bien qu'il ait là là et pas qu'il n'aille. Il est pas bien là, qu'il n'ait rien à ça bon à ça n'a pas de n'a pas naï. Moi qui pas qu'il n'aille c'est parce que papa y a ça pour naï. Ouais, surtout au sein d'engagé. Au sein d'engagé. Toi au sein naï wana, ayo ko yesa ngai, moi surtout quand tu téléphone au soit soit wa audio. Abi na ngai na nani na bengi abi mninga de mo boye. Avec une ligne de azur pour sur la partie azur pour soyer pour abéger la peau azur pour soyer la petite n'est mon pour azur la donc il y a pas comme ni moi abi na ba bazo ya bazanti la bazo pour songer ngai bilo ko za moi bilo ko bazo na mutu ka za ba bali et souvent ça la bien comme ça pour que le moté ça na c'est quand le moté ma et c'est ngamo kita mais ça qui met des positions za na moi ça ba bi na bien tika na benga na bisa tika na benga la queen na benga e palo tika na benga ya na te lek na ko benga ete tika na ko benga ete lek na ngai na bete na benga ye basala bo ete azelisa yo to se benga bisa mo e ko so vili kam na so vili kam za papa bana bana bazala ko sana yo so vili kam so e sa bana nini abna no lek na tika o benga ete na mbolo kwa yo peki singa se nini na tini na ba te ko fanda wana akomelinga abina ngai lek na lala. Très bien. Tozo kadanga ngai nazali na ya la France na yanga moko. OK.
est-ce nga yo landanga na France côté nga nazalaki mobali na yo comme quoi papa bana na yo ex papa bana aye ko landanga place nga nazalaki na bové na lo bango bien na bové na foyer nga nazalaki et quand le quoi que asala afente le quoi que mutabwaka azoluka mutaye ko bwaka ngunda aye besika zaki aye na foyer nga na yambie wana abimi libanda ke ko na yefse ke kende lokola ke koza mutu moko yesika obwaka ngunda wana na opese ba ide wana akende ko bwaka po ta obwaka apesa komo o yazolata o nga na pesa yazolata na poto aho kombo azana ngana o nga na bwaka o nga na sala aho na poto ndi alatango oloba ke ngai nazoluka mwasi na ngata tele azana place na yebi ko ta na makamu nyonso na prepara nyonso tu kombo azana ngwana nzamba o muna to na Ramadan donc kombo papa bana na za yo mto pesa yi ngamu tu pesa yi kwazo mukanda sadi kombo o ngona kende na obetelo masolo pona ba labrine sadi o ya ngana labrine c'est pas la même chose parce que ngana yé ya la ndinga ngaza dala mukanda yozu da mukanda ngaza mukanda siko na osa zoka mukanda na ngunda to ezaka intégration non ngaza mukanda na ngunda te ngaza mukanda parce que on a exanté ya biete ba pesa mukanda ya vulnérabilité da oza la que vie comment vie ya malade vie privée vie familiale o ba pesa nga oza vie familiale vie familiale ne ba pesa nga alors tango ya yé et loko na nga liboso na ko bete ke mobala yé faza na doki siko na komi ko aggraver ba maladie mais bapesa ka mukanda ya vie familiale wana pona ozaki na bana tondeni oyaka na bana non ngala kota na France na mwana te na zali na zemi na mwana te ngai bapesa ngai na ndenge na nzata na yaki na zala obela seli na yaki nde bapesa ka po bande ko bela ça dit que mukanda vulnérabilité ya malade ouais bapesa ngai mukanda malade ta ngana yaka seli na zala malade voilà alors yesikoyo tangwa ye omoni ke mutu ona obet nde nazoloba bona nazoloba pona basi o baza ba raison na bien tango nga mobala ye na o raisonner mbabu ifo azwa doki nenga za dana doki na nga fona sala tout possible azwa doki donc ça tout possible ndeni na côté na nga ça veut dire que nazongalisa po bapesa na ndenge yake nazala obela ti na komi ko ngalisa siko malade ba mona petaki non muto faza na mobile ne pembe mobile faza pembe na ifa sala ko ngaka sala faza na doki o comprendre mobile faza na faza na nini na doki ne place nga koma ko ngalisa penda o mona penda mila se meminga la tongo ba kela nga elobi lisusu nazongalisa kaka nde ba yaki ko zwa ba 2 mois kaka ya pamba ba pesi ye doki o comprendre ba pesi ye doki pour il y a 6 mois akoyi ko sala ba pesi ye doki récipicé 6 mois avec permis de travail très bien na bové pour la nga na kenda la ngobo papa pia mobali la nga mukanda alors tanga zui doki donc yo bando gravisser ba maladie pour couvrir mobali na yo oh voir même ba sala kinga opération ya vésiculaire na la na mal poste passe na libumukaka avant la bota 2e mois na ngala na passe na libumukaka na grave ngo pe ba ko mela na ngomela na ta ba kisinga bite passe l'équipe ozo gravi non ça ozo gravisser na po que mobile na yo azwa doki nzamba amona nga yemo ba yebine na oloba bota tala oba ko ba solo OK obi ke babina nga na ko ko zela basanga opération dans 3 mois bite na ko kate sanga passe maka pe za sanga passe na sanga opération vésiculaire ayebi et puis ayaka kozwa mukanda ka 2 mois après tant ayaki pa na 2 mois après doki po makambo nga na okenda na bové ba toto nde na oloba bo toto ayebi ba Clarisse ba yebi toto azana mwa mbalto mwa mosi mwana mwasi baza o bayambanga na foyer wana o ya beta bino lwanga malukuta bike ya zoka ngudo bapese mukanda ngudo ngazi mukanda sima na lukuta lukuta munene o baba lukuta munene boy lukuta donc ba toto ba yebi bango bato bayambanga ye pa ye na bombier na kata foyer o mwana mwasa malamu o yambi mobalo bombier na foyer o yebise na tongo na obimisa o kendo keno ko déclarer na terre d'Asie comme quoi o uti Afrique o yelelo o luka mwasi na bisika azate babika za na France ba lukela pesi komo na nga boy sala yango bako ya ko zongisela yo ala ndenga leta na ndenga administration ya penza awo ndenge pa sala ki nde pe simba babi ba beti papa ba trouver que nga za na bové nde ayaki ba ko tika ye na place nga la za c'était comme ça donc ce qui a joie doki wana parce que nga nazala ki côté nazala ki penza que nazo mona ki mobali akomi il faut na faire effort asala nini azwa doki on va comprendre et ezala bon alors la brine na pour tous à la cour la brine na jani problème ezala ki que tango jana beti cop que la brine azwa ba déclarer moi ba déclarer siko ezalaki que tango la brine azu mukada et sengela ki siko que avec mikanda oyo yemoko la jani akokai ko kende yemoko na préfecture ko ça la demande il y a
mukanda quand okene bako pesa ye ba formalité ndenga akindenga lobeli ba pesa ce qui sengeli ka mema boya akozonga sko labrine c'est ba singa adenesa ya labrine azana ngo akopesa Jani ke yango yo kende nango Jani akomema ngo na préfecture soit et pas avocat na ye pour na osala mamu na ye ce qui ezali ki ba pesa qui était cela ne dit pas que ezali labrine abande ko bomba ba na ebité ce qui ezali ki labrine pesa qui était asali mabe mais ce qui ezali ki Jani appelle labrine pesa qui Jani et que Jani a sali comment on appelle négligence. Là c'est pas la faute à labrine mais ce qui labrine pesa qui est asali négligence la faute à labrine wana négligence mi ba la poto po mi ba la poto to kende toke tozonga ezala mibali musu baza na poto baza ba il vaut rien baza ba négligent en fait ba il vaut rien c'est-à-dire que alingi ko sale lo côté tout faut moi ça même ba démarche na yemoko ngala za ngala obetela binoko na ngala vivre ayebine ka ko kende ba débat na ba salon de coiffure ngana rendez-vous akenda raté. Oh mon appendage non mutoza ba responsabilité mo minene il faut aller dans des rendez-vous au ezosenga yo ozui responsabilité à gérant mais tu ne fais rien tu ne fais rien ba démarche mutoza senga ke mutu fa kende ou affronter ozo salate mais mobala okende te a komi na muta ko kende ba débat na ba salon de coiffure ko débattre makamba politique makamba ba musicien aolinga te ronde zana moi sinenga zana fa saelanga mama bala ko sala mama bala ko sala makamba mukanda te yo moko telema kende poso ko tiki mobala musumu mibalo baza ba mibalo ko biso zaina ba négligent ba o mona pende mutu alingi na ye ko sala te o forcer que mutu sa mutu alingi o sala te o kunda na yo moko. Si on comprend bien, maman Nicole Malonga, azolinga pe sa conseil na ba jeune ebele ba noko ebele o boyaka na mikili ya poto. Ozana ona moi si peut-être boboti mais ba démarche nous au monde eza ko avancer te pourquoi? Alors, j'espère que Tolandi Tsubie Danabino ce qui s'est passé le ça qui non audio, j'espère que Zaki Irène Nasiando qui de abandé ko expliquer comment est-ce que Mamboué quand il ba benga Jani nanda kuna bando so parce que a prometaki batu que azalaki na ba audio ebele oya Jani atindela ki ko swana ya labrine na Jani fa bando swana donc libana bango ezaki mbutu moi j'ai suivi l'émission abino bazaki batu moko lelo baswani lobi ba yokani ndeza kampo na nyao boy ba shaka mabala wana ba ko bunda lelo lobi kuna ba yokani ba ko swana lelo le bikuna ba yoka donc ezaki ba genre ya mabala ya bongo donc pesi pasi pe ma wakati na mitema ba audio ekobanda ko bima ndambu donc likambo oyo tozula ngo vraiment ton na mona na ba artiste ba kufa mais oya Jani en tout cas ba sali ba mbongo na YouTube ba sali ba visibilité na YouTube ba leli yango ba mbongo na ndenge ponini azaki étoile mais étoile na ye ezalaka étouffé. Alors toi on a sujet ya maman Nicole Malonga alobi iloko mo très important lelo o tout le monde condamne le femme basi mabe na moni papa mo boye azo filmer moi na azo bundise na ndako azo filmer botala moi si oyo ateyaka na combat tala azo bundisanga mais mibali na ebité bokomi le roi na ebité na benga bino bizengi to na benga bino ne donc ce qui au soit na moi si na yo il faut au filmer au taba réseaux sociaux pour biso to sali yo to koyana ba sujet boye to komi olobela obino bolobela ka makambo abatu yo moko ozobunda na moi si na chambre au filmer pour na ba réseaux sociaux siko yo tche na réseaux sociaux ezali po biso to sanine to mona ke moi si na zamabe. Mais si il faut to yeba eloko nini oyo esali ki mwasi wana asimbo na nzoto eloko wana biso ba congolais to yeba te tozaka prêt ya ko condamner to condamnera acte au moins acte eza commise mais si avant acte wana muto commettre ngo qu'est-ce qui s'est passé na sima eloko wana biso ba to yeba te to yeba ke eloko wana te lelo basi nyonso surtout basi ya poto bango nyonso ba bimi ke ba mabe banyokola mibali mais il faut qu'il y a aussi des mibali au banyokola basi je l'ai dit au début ezana mibali au basala basi bo
Yon a mo fo mibali pe bokuta na makambo boye. Po bino pe bo nyokola basi. Surtout na Congo na biso wana. Bo nyokola basi na poto kutu basi ya poto mo fo ba nyonga bino bongo. To mona peka na poto wana masolo to yokaka, mobali ana ndako, mais ageno la le pa mwasi musu na ndako. Ana 2 ndako be 3 ndako. Lelo alali awa, lobi alali awa, lobi alali awa, bazali. Siko mobali abongo. Bandeko, moko to condamna, moko quelque part, nga na ko condamner la brine, biloko nyonso asali wana. Po na nga na bi na réfléchissaki d'après moi, asali yango pour na vengeance. Asali yango pour se venger. C'est que ba sala ki ye mabe. Ye pa tali botenga pe dans zongselo. To po oko matita niveau ko kanga motema. Mobali no aya na ndako bimina mobali mususu. C'est que il y avait quelque chose. Bon mon exemple ya maman na biso abike no abengisaki mobali. Ye azalaki deja na mukanda. Siko abengisi mobali, mobali wa abengisaki tala biloko asali. Et simbate malgré babota bana mais etikala ko simbate bakabwana na bango mais apesaki mukanda andimi basala yo opération likolo ya mobali poka bapesa mobali mukanda mais mobali wango baza together te toyebi eza na bato ebele bazwa mikanda na sima basi mais basala basi na baventure eza ebele bamasolo eza ebele alors makambo ngo eza ka compliqué bolingo musu eza bolingo mo otaka bolingo intérêt mutu musu abiki mwasi ana bengisanga na poto soka bengisi ngai na obalukela na ngai ata ana kati ya South Africa awa même ici en Afrique du Sud mibali belé ya ba congolais ba bandé ko bala basi ba sud africaine poka mukanda obike loi awa échangea loi ekoma nini soki bo fandi na mu do il faut bo fanda 5 ans na 5 ans soki bo fandi na 5 ans au moins après 5 ans nde bo banda ba démarche à mukanda. Paul la Kalezala que non, au lingu moi c'est sud-africaine. Après quelques mois, à cause de la démarche, papa a pêché Mukanda. Tellement bah sud-africaine, bah c'est plaignant et belé. Bah c'est plaignant bah lobby que mibali y avait étranger, bah ils escroqué bah Mukanda. Ils ont le haut bah kena côte, lobby bah kena côte, lobby donc bah yo que remarqué que non, bah étranger bah comme ils use bah na mboka na bango pour la Mukanda. Yango bah pesa condition. Pour nabino kofanda, il faut bofanda après 5 ans, nde bo banda ba démarche. Si ko yo 5 ans, on a fait un moto lingite pour naga mukanda. C'est ça. C'est ça. Il faut que ça la bongo. Pour toko généraliser, basigno sote ba mabe non. Il y a aussi des femmes au baza victimes. Il y a mibali. Mobali a frappé. Mibali misu basala raté. Combien de masolo poto wana bino bozana poto combien de masolo poto o biso to yo kaka ke mobali tellement moni ke mbongo bane bimaka moi c'est ça ka pona a komi lezi ya koluka musala po ayebi ke soko fongoli fridge boy o kuta biloko ko lia ozongi boy moi c'est futa ndako ozodo tu as déjà l'argent mbongo facilité wana mibali ya ba acha mike po mobali ngana comprendre te o mobali akomo olandela mbongo moi si mbongo ekoti combien. Comment c'est là? Ils ont raté. La Bible, même la Bible, baloba, les désirs de la femme se porteront sur son homme. Zamba sali mobali fois zali kolo. Toye bien mobali azalaka li kolo mo ça na sémission toye bien en position les abon. Mobali fois zaka li kolo. Donc cela veut dire l'homme est le responsable de la famille. Yo oza na famille mais yo omi fandisi na ndako moi si yake koluka. Si moi ça peut se respect ndengene ozo perdre peu respect na yo ozo perdre crédibilité n'est pas mobali respect on des athées basi mususu ko supporter te et surtout que so ko na musala te ou bien osa te forte wana so qui ke osa te fort atoza musala te osa te fort mo coup de main ozo bunda c'est autre chose mais olinga ka musala te yo ofani na ndako ka TV moi ça manque au respect. Parce que yon ne faut alikolo à papa, c'est toi qui compte, c'est toi qui es le chef de la famille. Mima lebele. Na pesa un exemple mo boy awa fimo boy awa bete langali solo awa na moko na South Africa. Alobi quand ninge zalaka bazaki na mobali ne bazaki bien, mobali zo sala après quelques temps bandeko. Ye nzamba sungi azu musala. Ya zuika musala ka boy ba.
Après quelques temps, mon mobile est mon anakali sous-souté. Mon mobile est mon anakate. Donc, yenda komi maman ndako. Afuta classe ya bana. Azo sa la provision. Everything. Mobile azaka. Lelo mon ekotite. Ba foti biso mon muke. Ba mon mobile est mon anate. Oh mobile azo bomba mon pour ba projet mususu. Ta niveau ki mutema mabe. Yango moni eza na bato mususu na ba couple, ba fandi mais baza divisé. Bozara together mais spirituellement kabwana na bino kala. Parce qu'il y a de ces couples au moni ke bino bomo na bato. Bazaka couple mais na kati ndaku wana il y a des choses. Yango babi ndaku oyo yo fandaka te, oyebi sike tangaka te. Ndaku oyo fandaka te, okoyeba te parce que na kati ya bandako abatu, il y a des choses, il y a de réalités. La fille on habite aolela, abina komiti na niveau na kena musala mobile na ngana tuna soki bafuti bango. Na kenda pe na tuna bango, bayebi sike kendo tofutaka mobile. Na tuni mobile awangani. Ekomi makambo pitumba. Ekomi makambo kobunda. Nini? Poko mosala. Ngai na bengi sa surtout likambo nga na bengi sa na mboko. Surtout likambo wana. Nga na bengi sa na mboko yo. Nga nde moto na bengi sa na mboko. Yo bengi sa na mboko yo. Merci. Donc soko bengi sa na mboko yo, na osa lelo moko te, na ko bouger te. O bengi sa na mboko. Eza ka bongo te. Yo mto bengi sa na mboko, o kosa lelo te parce que yo ndo bengi sa na mboko. Alors ça fait très mal mes amours. Ça fait très mal. Il y a aussi de ces hommes où bah se comporter à loi bassi. Mon bail avec un grand H. Yo ko lingate que moi c'est abando diriger yo. C'est toi le chef de la famille. Mon onanga je le fais pour ma famille. Oui, mon wabiso bassi est complétaka. Ça complète. Oui, tout le monde appelle ça na bassi mususu aleki mobile na mbon, mais mobile ko perdre d'autorité noté pour moi c'est aleki na mbon. Qu'on perd d'autorité, azam moi si na c'est toi mon on a terme c'est très important. Koleka mbongo moi si. Koleka yongo mona moi si musu ana mbongo mais aluka nini mobile. Si on balukela mibale poani. Pour mobile ça très important na vie ya mutu. Mobile ça très important. Mobile ko bima boy. Omoni moi si boy. Na balo lelo dans une semaine en balo. Mais biso basi c'est différent. Biso basi soko l'équipe obi non. Surtout si vous en occupé, vous avez mobilité. Vous avez l'occasion à proposer, je vais t'épouser. Biso to zela mi bal ba ko bala biso ba ko proposer biso. Basio ba lingaka mi bal na makasi ezaka basala na bango kaka l'inverse, basala na bango ka échange. Ba linga bazo place mi bal. Donc c'est ça, mobile ko perd d'autorité non parce que moi c'est ça na mbongo, yango moni ba jigolo ba komi belé. Yango moni ba osara bino ba katabo. Tu n'as rien à dire. C'est moi qui dirige, c'est ma maison. Au père de qui mobile, le romo fa nakana kitiboy. Donc au communoka papier té. Mobile kende musala bima quand tu viens au outil musala au zongi nandako. Pourquoi? Parce que tu remplis rôle là yo. Tu as l'autorité, ma femme. Ko bimate, ko sala boité. Mobile, yo mi balo ba basara basi vont plus ça ngakanda. Mobile il faut une autorité. Ngakutu mobile so aza lembe azaka te. Mobile ya moté ne fait pas ça. Biso basi ya moto linga bongo. Siko yo zaka soki na sakani akobenga na ndako. Ne makamuto mona na poto. Basi faut pas causer trop dur avec les hommes et surtout que quand ozo mbongo bana, yo tu as l'argent, okoma mona mobile loko pamba. Jour en kokende. Ndoko yeba importance na ye. Le lotala jani akei la brune nata fande alingi mibali aotika lokozo mobali lokwa janite po malgré mabe na ye alinga la brune alinga pe na bana azaki amona pe aza mutu moza ba jara mibali bazaka soft azane trop dur te ba mibali ba jara mibalo soki alingi au PC conseil te au PC conseil yeso ka alingi na ye a regretter lelo akolela na munoko mboka akolela ko raisonner ya jani aza soka talika be okota na mutuka oketika bana classe ya jani soka zaki nga ketika bana soka uti ko zo bana na classe ya zongi ya jani po eza na moment moko otika ka ye moko na bana na ye moment wana po peut-être na ba temps oyo bat baza bazo accompagner ye mais otika la ye moko na vie
à mon importance à Yadjani. Donc c'est ça. Dans la vie, c'est ça. Il y a d'autres choses. Il y a il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je l'enverrai un être semblable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est né à Kelabi soit lobby. Ce que yo homme nous a seul pour année. To yo moi si homme wana lobby ça homme ya mobilité. Oui, oui. Attends, il n'est pas aussi bon que la femme soit seule. Mais n'importe quoi na pona bino femme seule kozwambongo. Non, femme seule c'est eza identité mobimba. Yo ozwambongo femme seule. Yeba que vie no mobimba kozara femme seule. Ozwambongo ya ba femme seule. Non, la vérité hein. Soki bo yinanga. Soki bo finganga. Ah donc mais c'est la vérité. Boke na bostre expliquer bino makambo. Bongo femme seule. Yo zo femme seule. C'est pour ça seule. Ato zana mobali bozana ye mozo femme seule yeba ke boko kabwana kaka parce que identité non pe si femme seule ozana pour ça te kuna ba yeba so place bokinda ozwa mbongo ba yeba ke ozwa mbongo femme seule yeba ke ato zana libala okotika la kaka femme seule parce que tu es identité non ozwa mbongo ba femme seule c'est que ozana pour ça au moni via solitude des bien il y aura d'autres choses il y aura pays occidentaux oyo et quand ici bato na ba erreur moko oko imaginer te talaka na ba poto ozoka keno moto soki aboti bana mongol ana mbongo ebele soko boti bana mapasa ozana mbongo ebele soko boti bana baza soki ba problème soki ndengeni tu as beaucoup d'argent ta niveau et c'est que bato bazo faciliter mabe to nini bato bazo encourager loko bato ba mona mabe to ezala nini monde déjà compliqué. S'il vous plaît, pourquoi vous chutez déjà dans l'émission na biso? Bande on a chez la kibino audio attentine oyo. Maman Malonda pour vous expliquer, il y a aussi des hommes qui va frapper basi bazali. Donc il y a yene ka rapabi ki dans moi sur a frapper a zu mukanda akei. Mibali baye baka. Era enfant dans moi si et puis que moi si on est enfant tina ewe. A moi no balate. Mibali baye baka. Nga nazana ba camarade ya mibali ebele nazara ba mina nga presque dans ndoko la mibali mais au monde bisa bibibish au monde fio te lorote ye na balete ye to passer ka bata moko ebisa nga bi masa nga ebisa nga bibish au monde nga no bala mezaki mwa kale abi nga no bala lelote moi so nazana e o so kazo katike no bale aussi te no bala te nga nazana ready pour no bala te nga na ko batata 5 ans dans 7 ans on a na neni on a zo batozaki ba ane yaka neni na so bosa na bane mais natali sko la jeune fille o azalaki na ye niveau a mi pesa a lambela mobile mwana mwasi malam heureusement pe nzamba sunga ki la fille herba kabwani azwaki pe mobile na ye abali pe aboti bana mapasa heureusement mais au monde azo se soucier azo ya pas mobali asomba biloko bebika ndenge zalaka asomba biloko lambi de chaque jour azo ya ko lambela mobali o moso ka lambi wana mo ato eto fandi to lié mwana malamu mais bisinga te na mobali sikote te ito zalaka mais la fille abandonne lukalibala mais ça ba ko sunge père ba kabona après quelque temps abali pa bota na bana mapasa tilelo. Donc cela veut dire que mibali nde ba yebaka basio babala biso. Basio o akobala. Alors, adage moko loba mutu oyo abatami alekio na mayele. Okofa na mutu mais mutu abulela ko déjà yé dans 50 au kabwana. Yé vraiment te esimbate. Et ça là dans le couple, ça existe. Et ça la kota moi c'est ça kota mobile. Est-ce que non bomona te mutu baza na kati ya couple? Mais azo préparé à voyager mais balala kisika moko balala kisika moko basala ka bolingo na bon nyonso baza bien ko soit na te ngana na copine mobe a na kata mboko babala na mobali religieusement akomi na zemi or mobala bando préparer voyage à poto ta la zemi munene mobali papa jour mususu boye na ebiti soka déplacer non a déplacer kate mobile abando zo biloko malembe o voyager na hokaka ando zo biloko malembe OK bon ça déjà valise né ailleurs bandeko a sali valise après quelque temps mobile la mukaka kaboye bandeko
Moi, c'est la moukaka, mobile azate. Un moussa koya. Premier jour, il est qui? Deuxième jour, il est qui? Troisième, mobile numéro, il est canaraté. A comment qu'on s'inquiète? Mboka, oh, et ça, mboka, ba problème. Ba bomiye, ba seleni, a keti na police station. A qui qu'on porte plainte. Oh, te ba, n'est-ce que police comment ça la ba recherche, bata la ka ndenge zalaka. Bandeko. Opesi pasi pe mawakati na mitema. Oyebi ke ayo fanda boye, ayo kabayo ko yebise ke non, mobali na yo a voyageaki. A voyageaki aki wa kepoto. Donc nga to la na ye, to la mukaka na ye, mais ye a voyagé. Dans niveau sorcellerie. Donc fi wana atikala nandenga atikala wana ndako webika nakati ya mboko ofufuta ndako abato. Mboko ofufuta ndako ezate tala zebi munena asalaka te eloko te nini te aye kolongo na ndako wana akoma kofanda na église. Ta surprise mobile ya sali. Mais abi to swana te eloko te na ndenge nazaki na zemi to bando sala kutu bolingo pona ofungola nzela ya mwana. Nandenga kenda ala kinga peke no nazo ya bébé na sai mwa nini mobwe ko kende nyonso ya ngwana. Ngana kenda otala fi wana na église. Place ofa na leli. Na leli ba pesi mo place moko boye ka ba yobi ka ba église mboko ba bafanda ka trotter na olela nazaki na mbongo na tikili mais lelo o afongwama nzamba sunga ya pambola abota apesa pe mobile mususu mais garçon place akenda donc eza ba tumsu to fanda na bango boza mo sta mobile mais mutu na mutu na makanisi na ye mutu na mutu raisonner mamune na motema. Alors, merci beaucoup. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bon, s'abonner massivement. Bébika awa, tolinga miko solo na bino ba papa ba maman mitu ezo sala. Sorry. To pesa bino pe exemple na mambozo lekana na mokili o donc mokili za ko beba. Merci beaucoup na bino nyonso. Bon s'abonner, bon partager ma vidéo na biso et comme la rabatu mususu parce que mambo tozo loba ezana mutu mususu pe ako se retrouver. Merci beaucoup. Je vous retrouve next time. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.